Yaya Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale, Mama YouTube. Ba image oyo, ezali kolakisa, ba moment ya kitoko ya Karine Mokonzi na France. Je suis en plein boulot, en plein tournage avec Juste la main magique. Ouais, normalement. Yem Tassimbi Moutou, mais au four et au moulin. Ouais. Mais c'est Freddy Djonga. Mister Oreo, toujours. On va voir la suite, hein, c'est la suite. Karine Bimi Tokos, hein. Oh, ngacho là. Oh là là. Pe ezali kolakisa, ba moment ya mabe makasi ya Karine Mokonzi na kati ya la France. Ba moment oyo eriskaki même et détruire vie ya Karine Mokonzi la baronne. Yango wana ba image yango ezali vraiment kolakisama. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Sala mwa losambo moko ya muke pour le lancement ya vie ya Karine Mokonzi. Notre la baronne qui est à Paris, que ton nom soit sanctifié, que tes baises reviennent, que ta volonté soit faite ainsi que de vues et de commentaires. Donne-lui aujourd'hui notre baisse de séjour. Pardonne tous nos critiques, comme nous pardonnons à tous ceux qui ont envoyé chaque azul dans ta vie. Amen. Joyeux anniversaire, ma baronne! Que Dieu t'accorde plus de bonnes membres et de bonnes mamans autorités, hein? Et plus de Chinois et de Chinoises, et des Coréens y compris. Voilà. Bah, bisous, bisous, hein? La baronne. À ta posté li, pa zozo, il faut commenter. Mais amen. Hein? Bandeko, en tout cas, toyebi yango pe France, Karine Mokonzi alingi yango mingi. Yango pe elingi ye, mais ezali na modèle o elingelaka ye. Mais kovanda pa ya bayaya, kovanda na libala na ndako ya mobali, en tout cas, elakisi biso que France eza d'accord te ye azala bongo. En bref, Karine Mokonzi, na likambo etali ndako, na likambo etali vie ya couple, na France, na bato ya France, en tout cas, epesi mingi négative, na kanisa bino moko boyebi. Alors la baronne sikoyo awa azongi na ye, Belgique, to yebi ke akozala résider akovanda na Belgique, j'espère po na libela. Mais po na bolingo, sikoyo, mobali yango akozala ya France lisusu, to ya Afrique, to ya Belgique, ou bien Angleterre. Bomoni ndenge nini, wana ye moko yebi wana eza likambo motema. Eloba, bina file, likambo motema, akoyebisa moto te. Bon, biso to continue. Na kanisa Karine Mokonzi ndenge azali boye. Soki anonsaki teke, aza koluka ndako. Ndebe mission se sekiye, aza wapi, abombami wapi, aza na sa kanapé ya Filora, aza na matela na se ya mbetu ya Christelle Misuni, ya Christelle Fernandez, azali na kati ya tono, na kati ya salle de bain, azolala, na ndako ya Linda Kunga. Mais Karine Mokonzi abimaki annonce bisika za kokende. Na ndenge baye kozwa ye. Soki pa lobaki bisika zo kende te, balingaki baloba. Tomoni ye na Belgique, aye na mayele lokola mpuku. Ndenge aza wana, tomoni akoti na lida azosomba mapa, abosani kutu. Mbongo abibende zangaki deero na bakiseli ye. Mais Karine Mokonzi alobi pe bisika zo kende na ndenge bakozala. Alors balingaki baloba lisusu, soki alakisaki bisika wana, soki bana membre,
ba mama autorité, ba mama ya caisse blanche, na ba papa ya caisse blanche, po bazalaka kaka ba mama te, ba mama ba papa pe bazali, bien sûr baza moke, mais bazali. Ba mama ya Rose Bombo, ya 100% Karine Mokonzi, bazali, na ba papa, bango pe balali te, baza kokangisa mbongo pamba te, bango basungaka Karine Mokonzi, na maloba kaka te, na mutema pe kaka te, mais tina ba geste financière, baza kopesa mbongo pamba te asala oyo esengeli ekoka makambo nyonso ndenge esengeli ndaku ebongama evanda pe ezala na biloko ya sika. Alors soki pe bango banosaki te ke baza koprepare nde basaleli bango Karine Mokonzi emission lisusu po eloko lisusu baza kozela yango wana. Batu oyo bayina Karine Mokonzi na motema moko oyo motema likundu po ezala ba misusu bayalaka nde contre Karine Mokonzi me bayina ete ezakaka neti na komba bakatiere nyonso bakokumisa dingwe te non bafanatique nyonso bakokumisa dingwe te bakokumisa puma noir eza ndenge wana ndenge pe eza bamisusu baza contre Karine Mokonzi bakumisaka nde mutu mosusu me baza bato bayina Karine Mokonzi te baza na posa ya Karine Mokonzi me misusu bayina epenza na motema likundu bakanisa ke ye muta bebisa bavi na bango ye nde muta frena makambo na bango ye nde muta dondwaka kaka ya dondwaka baza na besoin mutu mosusu adondwa ndenge bato bazalaki koyina Schumacher po aza koganye tout le temps première na Formule 1 alobi ya sito baye tolingi pe deuxième mutu azalaka abima pe le chèque donc ndenge bazolinga na Karine bawana nde bazosouffrir na kosa bino te soko oza voisin na ye omoni alobi ke abengelanga ambulance naza na basymptôme ya maladi wana kozala sir eza nango maladi wana te benga kaka ambulance yebisa bamunganga soki eza maladi wana te yebaza na symptôme ya bonheur ya Karine Mokonzi po Karine Mokonzi icône ndenge makambo eza kokende kitoko pe ye aza toujours kotambola makolo na mabele azotambola na likolo te lokola bandeke alotaka bandoto ya lokuta yango wana ndeko ya beli. Donc Karine Mokonzi en bref biloko nyonso anonsaki na biloko basite oya ye elobelaka ye batu na ye banonsaki efrene batu wana bafonde ba histoire baloba bilobela yango wana bomoni bakangami kaka na makambo etali sauce moutarde ou bien sauce ya ngombe oyo beef bakalinga makasi batia sauce Mokonzi yango nde bakangami nango lokola era liango bamoni era ebakisaki beauté ekotisi ye looks era akomo voyager azwi barelation nyonso wana po aliaki yango ale yango wana bango bakontinue kosalela yango émission bakomo osalela émission po papa Robo abaye kolia misuni pa ya Karine Mokonzi me nzoka papa Robo sa komandaki ya 3 mois ya Karine Mokonzi ya 3 mois atiango na misuni te me azwaka yango abomba na congélateur mpo nga na kosala basalela nga boudin po ezala mpenza yango na yango na lia nga mpe nakoma lokola era Ramses nakende kutana na ba première dame ata bayamba nga na kinga kati. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandanger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.